Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Ounoué! Embazé! Bouloumoumi Akouloué! Yangalala! Esengobi Esengote! Kiese voga kiese kui sai voga sai kui na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre tolanda ki matei na biso to bomba to sala la pomo korwana to bika makambo to zana ngo Zambe apesa des programme na ye Kolo Yesu atosaki tata na ye tata Kimbangu atosaki Kolo Yesu bapapa batosaki papa Kimbangu biso pe tozali kotosa batata na biso bango nde balakisi biso nzela ya solo bongo be bongo te kotosa soki ezali nde tokosala makambo ebele likambo nyonso eza na ntango nango ndenge papa Kimbangu azalaki na mbanza nsanga Kolo Yesu alobi na ye ntango na ye kokangama ekoki zonga na mboka na yo mokonzi bakangelaka ye na mboka na ye soki Ajax azali apusana nzembo bakoyemba badirigant mpe bayembaka yango bamusicien mpe bayebi yango mpona nini ntango aza koya na nzela mboka babengi Gombelu tete jengenisi mundele azalaki wana alobaki makambo na motema na ye abimisi yango mpe ntango papa Kimbangu akomi wana directement akutana na mundele wana alobi na ye oyo akanisaki ayembaki nzembo wana Ajax azali bi azali te koza mosike
Wana réponse ya Papa Kimbangu apesaki na nzembo na oyo nyonso mundele akanisa koloba. Papa Maya. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa. Nzembo oyo eza na Kikongo. Papa Simon Kimbangu mutayemba ki yango le 11 septembre tanga uti na Mbanza Nsanda azozonga nkamba po baya kokanga ye. Tanga komi na vula ya Gombe Lutete nde akuti M. Jennings mutazalaki na salle azote ya batu me azote ya azoloba makambu ya mabe pona Papa Simon Kimbangu. Nde Papa Simon Kimbangu tanga komi wana ayembi nzembo. Premier couplet na traduction elobi boye. Nzambe tata salisa biso pasi oyo tozali komona yo pe bamonisaka yo yango. Wana couplet. Refrain ya premier couplet lobi boye. Nzambe tata salisa biso. Deuxième couplet ezande couplet oyo Papa Simon Kimbangu ayemba ki pena. Batei na yo otindaka nzokande bazali na bango bayini to ba traître. Kombo ya nkolo Yesu Kristo bayebi na bango yango te. Refrain lobi bazali na bango batu ya lokuta pe babungisi limbisa bango tata. Na komba tata mwana pe molimo santo traduction yango wana papa. Merci. Oyo tolandaki ya Papa Sako maloba na ye pe elobi mingi mpona nini solo ezalaki lisusu te. Sikoyo bato baza koluka nde solo bia solo te. Lokuta esalaka nini? Pasi eleki mingi toke na solo oyo toza koluka tokozwa yango. So lokuta ezali ekomi na biso pasi. Dirigeant opposana Jomali tiela biso maloba ya Papa Fumalon kendo vana na yo mbuta muntu. Na kati na mukili biso na butu la singa de kabumoko na kamwi ena yibite ngeni ni yo le bilengo pendant la conférence nationale souveraine on l'a singa 3 5 et 15 na kamwi na yibite tina madame de Olax même nanga ite kasibana no bazali beli awa laksa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango le binini.
Bolani be bolani te. Tata musicien. Disciple azali be azali te. Bino bozalaka tango wana. Pese miko. Elakshini likambo wana. 3, 5, 15. Un appel, vous voyez un appel. Vous allez na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa, merci pour la parole au pesi na ngai. Papa lobaki 3, 5, 15. D'abord, eza la Bible. 3 elakisi la Sainte Trinité. Tata Nzambe, Nkolo Yesu pe tata molimo santo. 5 elakisi binomitano ya petwa papa. Binomitano. Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu, Naba Papa, Bango Misatu. 15 elakisi Tata Abraham, Tata Isaac, na Tata Jacob. Na les 12 tribus d'Israël. Yangwana elakisi 15. Ba chiffre wana papa azwaki yango hasard te. Eza na kati ya Bible 3, 5, 15. Bon, ndenge papa lobeli yango, conférence nationale souveraine ezalaki na biso awa. Alors, papa Likutu ye azalaki lokola représentant na biso kuna na conférence nationale souveraine. Pambate azalaki moko na kati kuna. Papa Likutu yende alobaki likambo ya papa Simon Kimbangu. Alobi na kati ya mokili na biso eza na mutu moko babengi Simon Kimbangu. Depuis 1921 tata wana abandaka likambo ya indépendance ya mboka na biso. Alobaka boye mwindu akokoma mundele, mundele akokoma mwindu. Bango nyonso bagololaka ye. Balobi non, non, non. Alors, et ça là, papa passe. Papa lobi, ah, dis le lo. Bozoye ba tata nangai te. Tata nangai, ndeye. Mutu afongoli maye manso ya Afrique. Soki lelo Afrique comme indépendant, grâce ya papa Simon Kimbangu. Est-ce que en 1921, mokili moko ya Afrique ezwaki indépendance? Mokili moko te. Yangwana papa lobaka conférence nationale souveraine 000 ekobimakuna. D'ailleurs mokili na biso tokozonga na 0. Likambo moka malamu ekozala te na kata mokili na biso. Nzambe na biso pona zwa tango mingi te. Papa ezalaki ndenge wana. Ba chiffre wana ndenge na lobi ezali na Bible. 3 elakisi Tata Nzambe, Nkolo Yesu, Tata Molimo Santo. 5 elakisi ba papa bango mitano. Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu, le libérateur. Oyo altalisi monene ya ba mama. Alongoli bongumbu ya ba mama. Pamba te ba mama na leru wana bazaki na lokumu te. Mais Mama Mwilu atomboli lokumu ya ba mama. Ba mama nyonso na mokili mobimba baye koyeba ba mama oye ezali grâce ya Mama Mwilu. Donc papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu na ba papa bango misato ba représenter chiffre 5 pona o basaila katata Nzambe na kala. Abraham, Isaac, Jacob bango misato na les 12 tribus d'Israël. Bamana ba représentant chiffre 15. Yangwana Nzambe na biso na pesi. Merci. Pambate tango ba papa bazalaki na nkamba na 5 mois makambo mingi elekaki kuna. Emonanaki ete bato baza kocomprendre te mosala oyo bango bayaki kosala mpe mosala tata Simon Kimbangu ayaki kosala.
Comme nous sommes bongaté, il y a un pesa qui bango mawa. Oui, là c'est que 2023 total anan oyo kozala. Mais biso toto sakaka ozo tinda biso. Bolingo mibeko. On a sengi nzembo mekana dirigeant. Si ma dirigeant pour équiper à Poussana, que nous va dans un bout de monde. Du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. La paix, l'humanité tout entière, les règles de la succession des mauvais emballages, d'éviter les arrêts et qui nous afflige encore davantage. Si le pouvoir du face à la terre, si votre imam de la suprématie, celui qui magicien et charlatan des montaires, qui est-il? Si le pouvoir des conneries, si celui des sages et magiciens des montaires, qui sont-ils? De vision police et mépris. Les médias police mépris. On dirait au cas qu'il était magicien. On dirait au cas qu'il était magicien. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il nous a pris la grande leçon. Nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oui, l'Éternel, il cessera jamais, il subsistera de génération en génération. On les favorise ici-bas. Qui Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a pris la grande leçon, avec la tourmente dans une belle malheur à nous parce que nous avons péché. Voilà pourquoi nos essais sont confondus. Alléluia, 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 Alléluia.
monde subsistera de génération en génération. Louons le droit glorieux ici-bas. Papa qui meurt. Merci dirigeant, Boke de Rwanda. Zembo wana ezalaki makasi ntango 5 mois tozalaki bango misato bazalaki na nkamba yango nde epesaki makasi na bakimbangisi mpona nini Nzambe banda asala mokili akosala likambo nano emonana te makambo ezoyela biso eza ya ndenge na ndenge bino bofukami mpona nini na komba tata mwana pe tata Molimo Santu papa likambo na bosani pamba te wana badate wana elakisi 23 soko tali 15 plus 3 plus 5 elakisi nombre 23 wana elakisi 2023 ndenge papa apesaka biso maye wana alobaka 2023 elakisi ete nouveau démarrage ndenge ozoloba na biso tokobandela na 0 ya mwana papa le 22 mars 2023 papa Diangenda akokisi 105 ans na 105 ans yo tata Molimo Santu osalaka likambo yango wana papa 23 wana elakisi ete 2023 tokobandela na 0 yango wana conclusion ya badate oyo pesaka biso yango wana papa nakomba tata mwana Molimo Santu amen amen nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu papa biso pe tosilisaki te na explication oyo topesi nzembo oyo tobaloli ndenge touti koloba papa Simon Kimbangu auti na Mbanza Nsanda akomi na Gombe Lutete aye kokuta Jennings na kati ya salle de classe azotonga papa Simon Kimbangu nde papa Simon Kimbangu abandi koyemba nzembo oyo tanga azoyemba azwami molimo abandi kolenga salle de classe oyo bango bazalaki nyonso pe bandi kolenga ebangisi Jennings yango moto esalaki ke bana classe babima balanda papa Simon Kimbangu ti na ndenge toyebeli bakomi na ngungwa Kimbanda alakisi bango 3 lettres oyo ezalaki likolo OKV place nde papa tosilisaki te po tosilisa papa likambo esalamaki le 14 janvier na campus emonani on dirait eza likambo ya bunzoto nzoka pe likambo molimo eza na kati pamba te depuis 1921 papa Simon Kimbangu abandaki deja kolakisa bamindele ke Yesu oyo bango bayaki na ye azalaki Yesu ya solo te yango nde papa Zako a démontraki le 14 wana tanga lobi Jésus de Rome Jésus ya conquête pe Jésus ya lokuta mais papa Simon Kimbangu aye na Jésus de Nazareth oyaza Jésus ya kimia Jésus ya bolingo na 1921 tango papa Simon Kimbangu abandi musala azo sala ba makamu sebele bibosono bazo telema batu bakufa misu bazo mona batu balobaka te bazo loba bawei bazo lamuka bamindeli basalaki zuwa ba Jennings bayaki na nkamba tango batali makamu si papa Simon Kimbangu azo sala Jennings alobi ngai pe na koki ko sala yango papa Simon Kimbangu alobi ça va, y a pas de problème les cas liboso balekisi e bosono liboso balobi na Jennings atelemisa ye Jennings amekaki me akokaki te
Papa Simon Kimbangu tanga leki atieka kaloboko na kombo ya nkolo Yesu et bosono wane telemi. Donc elakisi ya solo ke Yesu oyo bayaki nae aza Yesu ya lukuta. Papa Mfumu Mbanza abandaki koloba likambo moko epa ya bakolo azoloba ngai kiangani batu basekaka nga pona tanga te bisika balobaka français ngai na kokoka te me mikolo ezoya liboso Zakai akolongola soni na ngai. Donc papa oye salamaki le 14 janvier ezali accomplissement ya maloba ya minene oyo papa Mfumu Mbanza atikaki. Donc likambo munene oyo salamaki le 14 janvier likambo molimo papa ezana kati yo moko yebi yango. Maloba tozalaki nango papa yangwana tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Sino teza ya solo bango misato ba papa babi général fo kende kaka na Lubumbashi yango wakendaki asalaki makasi tenge nini na Gombe soki papa Mfumu Mbanza ye papa zako azali kuna biso nyonso tozaki ndako moko annexe ezalaki ndambo wana papa alamuki lere nyonso azotala papa zako kotanga na kotanga yoyebi na yo olembaka te ka kotanga kasi otindinga na tanga. Donc likambo olobi eza ya solo asali makasi bapapa bango misato basepelaki ntango papa azwaki diplôme na ye mpe papa Mfumu Alongo alobaki makambo mingi ezali mpe kosekama ekozala susu te na eglize bongo mpe bango te to totikali mpe tosala makasi tokoma na niveau wana tokoma mpe tokoma te. Voilà. Déjà bazana bango mais oyo amonani moki mobimba balandi eza papa zako kendo vana na yo koreki bendele ezali kopepa eza kopepela wapi bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela tumuti mosika wana kowe na likambo tumuti mosika wana kowe na likambo elonga elonga embona nini Satana akufisoni elonga elonga embona
Satana akufisonge Ilunga embonani Tosepela na Kenya Timosika Wana kowe nalika moyo Timosika Wana kowe nalika moyo Ilunga embonani Satana akufisonge Ilunga embonani Tosepela na Kenya Ilunga embonani Satana akufisonge Ilunga embonani Tosepela na Kenya. Merci Faki, merci Koreki. Ya solo tawuti musika na likamoyo. Kamunyo seza na tango nango. Nzambe akosepelisa bana na ye. Oba mwana kapasi. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Amen. Maboko mapeta mama kasi penza. Bana papa oye. Toyoki te. Tosepeli te. Toyamba ne sengo nyonso. Petotonda maloba mosantu tata pesibiso. Na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata.
ya mwana Molimo Santo.